soki côté moi roi de faimba monano ngana misoi kasi kosimba te bashwa eleki lokola avion na se na ngai mampata pe nango zali lokola berger libumu endimaka se na journée oyo elei. Tant que moyembi vraiment ebetaka penza musique arrive pe de fofandi na ndako olanda pe musique baninga ba artiste nini o pa ba marka oyebi ke non so pa obeto senti o musique musique ebete ebele adie yanga na yo esili nafungoli pe motema mpo nayebi eleki ye tobandaki alliance ya ngai na yo banda bomwana o nayebaki te tete okoki kotika ngai na pasi ya lonende boye sikoyo nga nayebi ya ngai na yo ekomi ya motako toyoka oyo papa mayemba bogarsa motema ezobetanga lokola nyongoro likambo obengani molili oponi na yo mbwinda yozwi décision se mokolo ya enga mokolo nzambe apemaka ye bologe na lela trésor mancour kumbela mokili ei kumbela mokili trésor mancour kumbela mokili talaka yo mukumbi kumbela donc la terre est à toi kumbela yango balobi to s'abonner biso tout na chaîne oyo kumbela mokili tala bango bajaloué bazobanga banga mankuru wetu alobaka te tozore mankuru wetu kumbela mokili nzamba za malamu Islatan Boloké identité. Bonjour, bonsoir fidèles internautes, c'est l'air par laquelle vous nous suivez partout dans le monde. C'est bel et bien votre humble présentatrice Salima News pour les intimes, la douce Zarakawana. Juste pour lancer la nomme Moussala qui toque la rubrique Nabino Obo, mais ça n'a kolanda mingi to bombi comme pour découvrir un juste après. Et voilà, on a profité pour saluer mon boss est Trésor, moi qui n'a pas maïl et belé, boss Trésor, mon bras à Mouindou. Je te salue mon boss, on est là juste mon réalisateur pour lancer la nomme Moussala qui toque au candidat Sabino micro et Salima News et bima pa TV tout ça au monde assez micro pour ce qui m'a cambulo to beta kama sur la musique micro non mais on arrive ma musique ba fidèles internautes nous sommes au balé la Salima News au supporter parce que micro les kama sur la musique et le bata vient nga ipatop piana to beta ka musique mais surtout ça comme ça la musique no to beta ma sur la musique to zana to beta ma solo ya ndule o ayebi ya connaît pas à demander to beta ma sur la musique to zana ministre Nanga monté na plateau na côté invité nanga bonjour ministre. Ouais, bonjour la douce. Donc douceur et ça m'a monté à pepele m'a monté qui tourne donc Dieu nous fait toujours grâce, on est en bonne santé donc ça va quoi. Gloire à Dieu parce que la paix ba musicien bokanza ba nzambe te ba binzamba osale ngolu nyonso yekente pepele. Voilà ministre to ile lokokuta no to betano masolo etali ndule. Ba bito beta masolo etali ndule boni mupandi outa. Ouais, côté na outa ça pepele vino n'a pas évolué na quoi naie. Maintenant sur le sorte photo soit beaucoup plus que des maisons mères parce que maison mère on est monté fait makam. Maison mère album ils ont marché formidable ba dozo ka donc ministre les polyvalent Dieu dit na ba dozo comprendre que ndenge na kina mona pour na rata formidable quoi donc ce qui est passé c'est déjà passé plutôt faut parler beaucoup plus na présent plutôt tard ni rien à futur quoi. Voilà donc wingindi makam côté tout lunga déjà ça date quand même déjà plus ou moins déjà 3 ans, voilà. Bon, ouais, c'est tout à fait normal. Même si l'histoire, si ça définit comme ça, donc l'histoire c'est une science que tu utilises les éléments du passé et du présent. Tout beau, il passait, mais peu trop, qu'on a passé, moi trop. Moi, j'ai quoi, faut que tu aies BP, n'a pas oublié. N'a bien. Voilà, c'est ça la vraie quoi. Mais les passés, ministère, on est là pour les places de route et ça, la biso, soïtosa, otosa, et ça juste pour aller solo et aller passer. Bon, nous concert BT dernièrement. Ouais, concert les 22, il est bien, ils ont très kitoko, ils ont vraiment kitoko makasi, bato ba CP là qui, ils bien. Puis merci aussi, il y a des fanatiques autour, il y a des groupes tout, il y a Wenge ou à soutenir Wenge musique à maison mère, bazala qui présent. Et ça là qui biso bien donc chetembe tout ça qui, ville là qui déconfiné, na nenge vraiment qui, une douce c'est ngari zala quoi, tant bayaki. Bayoki banzembo ya bien ba mon spectacle ya danger ba toi bana poto ba comme on est là mais babi mais ba spectacle to zera na ba Zénith na ba Bercy mais nenge na village chez parce que le roi de la forêt a en fait na vision moya mais na makambu
ils sont vraiment trop différents dans la télé. Voilà, il y a vision, il y a un espace morobo donc fona bêta. Donc, tant que tu savais, Paul Bindu, vraiment c'est toi mon ange. Mazo betangana misono atamawati. Pati bilele ilongo if de beauté d'argent. Mama e bako selinga makambo. Beti matumona kakapoya boyangai. Nana bondele langai badega shengene. Trésor bozwa loba kati nana leliseli ngai Dorothée mafuta donc bato bayaki basepelaki babloke bimaki en fait ebele oyo fanatique barépondaki na chetemba kitoko ko. Ok, ministre artiste monene na mboka na kati ya musique oyo eyebani pesa makambo za makambo bino mobo comprendre okende molomolo na kati ya album na bino ya formidable eza combien de chansons? Formidable ils ont 21 titres parce qu'ils en ont 2 volumes. Donc il y a 21 titres, on a intervenu plus ou moins chanson bien le roi de la forêt et puis j'ai des solos vocaux ya makasi na 4 on a sali na monsieur ezalaka yo moko lobaki nanga nazala patient ke bolingo ekoyela ngai au moment opportun lelo love komi kosuka en queue de poisson Maboke malbonège Dani Ndila Liza ebala Magdoa ye Doudou Kousesouka Naomi Midor C'est à mon ex boss Beda Chour Vous avez solo voko na sali banzem vous avez bien naimba don de Dieu ba machine à voter banzem vous avez bien en fait na intervenir na kati intervenir donc il bien intervenir au sali vocal mona ou ranson c'est que pour sali deuxième tour vous savez ba dio bon toqué na ba niveau tu en fait le principe ya musique ba vo deuxième autre parce que dans musique so beta to contrastement des lourds des légers première puis ténor mais surtout qu'il y a gospel mo to na ba soprano to na ba baryton ou to benga ba des lourds donc voilà moi que multiplication ya ba voix ça dépend ya musique toujours utiliser à différent to ça faire harmonie ya ba voix ya kozali kolonga kozanase to ya pe msu café ma imra likolonga na yembi boy donc je pense que ba dégage ngani Maria Titando hein Naomi Kembo ke mosquée na kata Paris donc to kenda bongo donc to yembi bossa yembi ngana yembi mais par rapport ya couleur na biso différence c'est ça par rapport à couleur couleur ndetse ba nuance wana botchara na ba ah bah oui yango déjà makambo ebele soki kote mo role foimba monano ngana miso yi kasi kosimba te bashwa eleki lokola avion na se na ngai mampata pe nango ozali lokola berger libumu endimaka se na journée oyo elei lobi ekosenga lisusu lia ye Sentimendi makase na tango yo boza bon terme Sunganga assiste nga le tetaye Ao fandi lokola moto na tempelo Azo lande evangila bolingo Courage nange koya mon koloro Okoye bake na lingaka nchadi le teta don de Dieu Voilà, de moi, les couleurs, les rois de la faune, il y a différent. Mon ministre, est-ce que l'album est formidable? Pessi Makam, d'après aux sincères. Ouais, je suis sincère parce que l'album est bien, formidable depuis tout le en mois de novembre. Voilà, tissu qui est bien malgré tout il y a pandémie, il y a coronavirus. Voilà, on n'a pas le choix, c'est la loi de la nature, nous sommes obligés de l'accepter. Mais l'album est tenu, preuve année qu'il l'a toujours lancé. Toujours ba clip et puis clip esclave à bolingo déjà ils en ont un mon habitude tout il m'a café mais bimi là ba clip sur le roi de la forêt alors ça bon album ils ont marché bien vite ans mais album ils ont tenir ba to bibi wanze moto beti na shitimba ba ba oyimba banzim donc cela veut dire album message ils ont vraiment capté. Que ministre ce que carrière musicale na yo s'est évolué comment on n'a pas ouera aux en paix aux vivre bien. Ben oui, il y a la paix du cœur, hein. Tous on a place aux en a pété au vivre raté. Même si c'est Jésus-Christ ça va bien ce que place au bayambi pour la makologozon, le soutien pour la libéla. Je pense que comme Nazawana, cela veut dire que makamuzana nous to bunda parce que vie est facile, la vie est pas ça mater comme un gâteau comme ça non. C'est pour ça qu'on dit que l'homme doit se battre. Donc il faut que son bat dans la vie pour que tout réussisse, tout dans la réussite totale, même pas totale, mais nous avons mémoire à mettre en temps de circonstances, mais pour le moment, je suis dans Wingé, je dirais que ça marche parce que je suis encore là. Okay, moi, question de curiosité pour nos confrères Nayo et Mani Kota Kei, d'après Yotol, il y a vérité pour les confrères Nayo et Mani, il n'y a pas JDT Moulo pour Kota Kei, Kota Kei, Kota Kei.
Ben oui, bah bonne chance, on est tous des jeunes, hein, tout le monde vite. Zaka batumbiri kwanga tu avez côté mais net car net mais le lopo mona ke makambo qui est bien donc mona ma côté pas ça pepele na mintu dans mikili. Comprendre. Pandino e simba son pandino e simba to ko pe bende tant que confrère. Kuna simba tendini azana Congo ta libanda ya mboka ki libanda mboka ila kisite ke albeta musique ko ke ne libanda mboka makesa ba mawne musume na monde musical to yo ke. OK ça bango fali baza kuna boyo ka bango te bona ebite bo biso wenge biga wenge na vitesse à TGV mais ça ngada wenge maison mère ayeba na kaka. Mais c'est wenge maison mère sur mono complet ça c'est du wenge parce que wenge c'est un temps d'esprit quoi. Tu vois, donc ça m'a mis bien en Wenge côté monsieur Zalakati. Et au moins dans Ndinga, moi jar quoi. Pour beaucoup ça beau voyage à 1000 fois mais sur ba yebi nous dérapace. Alors boulot tout ça bon comme tu vois homme public et c'est un peu fanatique. Et bon dans ce fanatique et on a évité. Au bête musique à kosa tonné. Vraiment. OK, fidèles internautes, Emmanuel fidèles internautes, on est là juste on a ministre tozoko bana ba question bozo comprendre une autre lo ba tozo kende molo parce que eza masolo ya musique. Ministre le soki yo poko mi leader kande bo uta pa bato bimi. Ba ambition ezala yo poko ma leader obeta na ndenge non ça peut groupe non ça peut move non ba pe ba nzembe londe bonzemba na maison. Ben là, je ne sais pas comment tu l'on propose, c'est Dieu qui dispose. Donc, c'est neuf pour moi, comme je suis dans Wenge. Normalement, on a fait la musique bien. On a commencé à faire bien. Les jours boss n'a pas eu de salle à bouiller na salle. Na quoi envisager qu'un jour dans leader moi puis dans appel liberté, nous sommes bien dans musala musus. Parce que moi j'ai dit ça souvent. Tant dans moi je pensais même pas dans la musique. Je croyais pas qu'un jour on a ça musique. Parce que nous avons calculé AB, docteur, mécanicien généraliste. Après, que je suis diplômé en mécanique générale. J'avais fait 2 ans l'ISTA. D'accord, là-bas, j'avais fait la mécanique appliquée. Donc, au monde, donc, musique, il y a calcul. Donc, nous avons fait Jésus-Christ, Pierre, Jean. On comprend. Donc, chaque monde a une place. Donc, il y a appris ça. Le peso ngonge bet so comme no pe jida au trahir viewera. Ezara maramu ya nzambe nzambe mdemne na tambusa biso. La trahison est dans le digital depuis la nuit des temps. Adana F va trahir nzambe na kada jardin d'Eden. Nzamba pesa bon principe ke bulia mbumo te comprendre que Eva yela ke maloba sukali adam pa da mambuma nenga systématique nzamba était na bon parce que na bulumbu. Mais nenga no ebi goza bon parce que c'est de la trahison. Satan premier ange nzambe puissant a télémé de nzambe na paradis nzamba boke na mabele on comprend donc trahison et bani déjà vis-à-vis nzambe yé moko déjà la nuit des temps donc ça a été toujours comme ça il y a une bible dit que malheur à vous la terre car le diable descendit sur vous donc nous sommes des pauvres pécheurs trop coûteux na mabele mais tout ça va être humain le rôle batunions mais non tout ça va être humain comme batunions on comprend Romains 15 bible bini allez-y portez le monde faites-vous mes disciples. À prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Seigneur Jésus-Christ fait pareil, il va traiter qui a mis de buveurs de mauvais gens. Biso va traiter biso netka ba ministère mais or eloko nzambe akatsa mo. O nazo pesa oyo saisir ango. Voilà, oyo kota na monora mo de sumu karate mais o ndebi maram de sara pêche pe mo di sara. Donc parole est puissant. Donc voilà. Que boyo comme pasteur et ministre. Lire ma parole aux hommes. Tout ça a déjà évangélisé. Il y en a biso que Bible dit que allez-y pardon le monde faites-vous mes disciples. Celui qui croira sera sauvé. Quand qui ministère na ngate bongama tambola bien. On comprend. Tout ça ma tout ça beaucoup plus ma tout ça plus que bolam. Il y a aussi tangi na puissance un au monde que Bible zo que errer l'homme qui vit auprès de Dieu il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Plein à côté d'un cours d'eau donc plutôt. Voilà, comprendre. Il répète sa fruit dans ngonga tout et c'est flétri dans ngonga tout. Donc ça la tout parce que ça permet na mai. Arroser la terre où il en est qui a caractère. Voilà. Arroser ça toujours bambuma. Au monde est bon mais que boya comme histoire il y a Psalm 3 hein, il y a Absalom. Moi na télé la père né roi Salomon. Donc voilà. Boyemba na nzembo mweleka mwana liboso atosara we nzambo tshelo boko ya mibale oza modi ya misato ozala swinde. Kasi te yango te ba Absalom bazé belé. On comprend na Psalm 3 mona ka Absalom zaki mona roi Salomon. Mona roi David ma télé la rapide David nitamo David kuda kimaka. Tatini bagara ba kiloki ba bara et ma regretta que mona baré pour ani. Mais moi na ngai. Merci beaucoup vidéo internaute. Merci au ministre et tant que
moyembi vraiment ebetaka penza musique arrive pe de fofandi na ndako kolanda pe musique baninga ba artiste nini o pa ba marka oyebi ke non so pa obeto senti o musique musique ebete ebele adie yanga na yo esili nafungoli pe motema mpo nayebi eleki ye tobandaki alliance ya ngai na yo banda bomwana o nayebaki te tete okoki kotika ngai na pasi ya lonende boye sikoyo nga nayebi ya ngai na yo ekomi ya motako toyoka oyo papa mayemba bogarsa motema ezobetanga lokola nyongoro likambo obengani molili oponi na yo mbwinda yozwi décision se mokolo ya enga mokolo nzambe apemaka ye fololo roza bapona ye fololo ya bolingo mpona kitoko na ye nelengi ya kotala afanete yeyeye afanete krisa itela atransmettre na motema na yo atransmettre na motema na yo itela bo garçon krisa itela nakomi olela bolingo lokola mwana bapimeli libele bo garçon krisa itela yoka kokoriko ya sosa tongo ekolela rara bamisiki eza ebele kwa oyo ponika o wana ba ancien succès o ba beta na génération na bato bandi na ba génération ba vieux ra vieux JB vie na Kofi Olomide na ba génération wana ba ve ba sala ba musique ebele ya bien baza pe trop comprendre ba grand totangi on a papa chéri abeta la musique a bien ayemba dana bandi comme un grain de diamant dans les déserts. Amour, je t'avais longtemps cherché, sans succès. Oh, c'est ça mon cœur me soufflait, c'était mélodie pour toi, Daïda. Moi, n'acclame ta beauté, un chef-d'œuvre divin. Embrassez-moi, tiens-moi dans mes bras, mais dis-moi pourquoi. Donc voilà, mon papa Chirayemba. Voilà, vena bisora moyemani, vena bisora mbobuda imba ebele. Ingana tunae pourquoi kaka bato yo tolingaka mingi suka suka bangunde bayaka kota biso likonga na motema. Quand on place d'abord vena les planificateurs, maboke malibone toka ba alidor. Bebe lobaki nanga les jours après. Ekole kate yo kozonga déjà. Alion lobeta kinga yangai. On comprend que maman ebele les rois de la forêt place qu'on a wingé de retour baté boyoka ba nikide boyoka ba demi tour boyoka ba Chantal Switzerland ba Chantal bis donc on comprend que ba vie ba sala ba œuvre ebele donc ndou les ra yango mais la génération na bino to kiti na génération na bino la génération sera kata musique oza la deuxième génération non troisième génération ba vie wendo ba vie Kofi et to kiti na ba wera yo vous êtes quatrième génération. Et ça problème de maintenant dans la génération de musique et ça va faire rigoler ba fali voilà ba ça la musala ya bien c'est que c'est pela ouais ba betra musique bien to c'est pela non tant de fanatique pe ba na ba fanatique ba tchaka mabaya ba ba concert na bango ça veut dire donc les gens aussi se retrouvent aussi par rapport à ba œuvre bon ba salle donc voilà. Exemple ministre koto zalo lo pavier et bouger mon temps pour babi kuneza bilanga betande bandima onde ti obeta wese pendo ndima ma pavier le pe ko bouger lo bata weza mambo ntambe na bana o bouger pe kuna entabu esimbite ko beta pe tour ata pavier mo bomon kayemba pe bien OK yo sepela vraiment musique est ka pa oui te musique est pas les rois de la forêt mais comme je suis là je pense que nazana conscient et puis je suis comment dirais-je concentré d'abord à servir wingi musique à maison mère et musuma ka mona ba gauche droite nord ka likilante parce que nazana kati ya wingi donc nazo penser toujours que na repese ba fanatique à maison mère nini parce que na pese bona na formidable ba yoki dinara bandimi ba tali clip ba comprendre que presse à New York no beta bien no lata bien no samara mo bien on comprend taille à bien ventre-té, on comprend déjà Kenara. Taille bien, donc on comprend que taille vraiment donc nous bêtis, on comprend que classement par rapport. Donc on est donc bon chic bon genre. Mais les restes là que il y a Rolungo après sur une peut-être ceux qui se présentent comme on dit l'homme se mesure devant l'obstacle. Peut-être ce obstacle moi il y a bon peut-être. Mais comme non été je suis dans Wenge, non qualité les gars fanatique à maison mais non c'est plissé nani. Oyo ka bloke belé tongo etani moimosi mongali bae balukaka bakei koluka e nga pena e koluka mosala na motema na yo je t'en supplie salanga faveur
babiloko eza ebele yo lobaki nanga nakota epa na yo namipesa mobimba nalobe na yo pourkui kaka yo nosini ordonnance ya kufa na ngai nazokota malita bebe yo zotala ye tala ndenge opesi bambana na ngai pouvoir yo opesi bango vraiment espace barenie nga nakomi pene ya malita bakunda ngai kuna mosusu azosepela na santima na ngai yango na ye epano opesa nga esika na motema ye weza babiloko weza babiloko bakoyaka ekoyaka bakozaka yango ya tro. Ok, na kati ya album na bino ya formidable opozaka combien de chansons? 6, 5? Non, on a travaillé banzembo tu les rois de la forêt, on a travaillé en Omer, on a des solos vocaux, on a salé dans nzembo café room et puis dans nzembo ya Sebondo ya machine chef d'état-major on a travaillé dans nzembo naï. Mais banzembo tu les rois de la forêt na mbi ba ker nango, ko bandako déjà na générique, na banda ko ça d'aba réponse na ba générique ya ba cri. Donc des solos vocaux toko kata momo comme extrait pour nous s'appeler ça. Post 13. Tu savais parce que tu savais ndé mutu kangi makamuti, yende mutu la force pesanteur a équilibré makamutu. Tu savais Paul Ebindu, vraiment c'est toi mon ange. Mazo betanga na misono atama wati. Pati bilele ilongo if de beauté d'argent mama mama e. Mama e bako selinga makambo. Beti matumona kakapoyo boyangai. Nana bondele langai badega shengene. Trésor bozaloba kati nana leliseli ngai Dorothée mafuta ngayo omoni tina ngai nalingaka ye nalapanda ina vina ngayo nakosalela ye makambo asalela ngai minene nzamboyo esika nazalaki ya liwa ye abikisi ngai yoko mikolo na ngai ya kovivre ekomaki nde ya kota ngai Pongina ngana butu kaka bandoto mabe chimene bazimuni na ye betie matu mona ye Naomi Kembo Jidite Masiao Mamonike Dona Monica Kolovate Mbiaye François Lama Igete Dimokeo Kandi Tusevo Valisundie Yaniki mortel sango ya mosika pasie moteme tonaki na pusai ebomba bolingo na yo me bakomaki kosala ye na stoma na nango akoki kozala popie tala nene stoma na ngai ezoki yo nelelisi ngai badegashe nga na komaki kokamwa na komaki na sukai bayebisaki nga na sala tension bolingo eza compliqué. Donc voilà banzela quoi. En tout cas, merci beaucoup, merci voilà pour nous ça tonton Raoul Malouma depuis Liège, salut mon tonton. Pensez pas qu'il toque au nulle part ailleurs, babi nulle part ailleurs car à la maison mais pas à le roi de la forêt. Ba ko pa dinara o mama olela. Nalinga kiranga na bomba mesekire no minangai me bulingo yango na tutalaki tolo mese volela ngoye de metana kilokula bana e mapasa e na goma e tete kumingangira na golokole bolena zo bulingo na e zokiza ngone montima na ngai na bob misa malo bébé parce que watayi ba fiatu malo ba trop yo même on a mimika na ndenge. Merci beaucoup, merci Arnaud Soukou m'éclairer à Nates depuis Londres, c'est Makila depuis Londres, je te salue mon boss au trésor, mon boss trésor, mon bionde macrambo, mon boss, je te salue, on est là, na artiste, on est nos ministres, on est pesa macrambo, donc il y a un souci. Et ça lui passe mingi mais ils ont bloqué yaka bochaka maile aussi ba ministre même conseil pour la vie na yo le roi de la forêt yangiama dernièrement tous na émission na ba uta maison mère on n'est pas là juste pour nous citer ba comme pour nous mettre au sein des émissions ba mille là qui trop c'est la montagne qui na comportement ya vieux babi vieux ayo karabatu té donc vieux à moi sentir mo une affaire à 5 personnes oh ba toi na ba lobby on vieux yo donc babi vieux bengani ba na maison mère depuis époque ba bloc cadena au kiti ba bana mo ba yaki wana babi vieux mystique donc babi vieux qui la même ba sécurité et tant que moi na kata masola maison mère. Je pense que ils ont va rimer comme on dit la rencontre toujours n'importe quoi voilà. Au bango lobi talikara bango ngana zakati na bango te bon va vivre on te ngana vivre na wenge donc je suis pas là pour parler des
donc o eza ya bango ya dinara eza ya dinara bazana makambo na bazolo babongo etali bona makambo na bango soki banani soki kwanga o to mososo nani ya makambo na bango donc dinara obeta masolo ya vivaki on comprend donc on a évité soki banani etali ka bango donc conseil le roi de la forêt ba pesa mon conseil publiquement boiti donc voilà par respect que le roi de la forêt mon boss na repesa conseil à boiti na télé parce que nazala kanae s'il y a quelque chose à dire na singa boss esquisse na lobby pe ça rango presque ça ben oui il y a des fois oui ben moi non moi je suis non le roi de la forêt azandi bino bokan sarati moi bato balinga toujours au sala comme bakomba bato na ndenge ya mabe ko pesa ka identité bato na ndenge ya fou le roi de la forêt azandi ngazala ndi bokan saranati moi maman pasteur ici pas pasteur ici ko allez-y comprendre mais bon les gars frère Patrice akina une église a beta ko tukuta imba pengebe na église ya beti ki frère Patrice ayemi donc pour faire bilengiti na paradis quoi vraiment. Merci vidéos internet to comme la personne suka émission episode mokola lelo o nazaki ne Senghor yambela bino artiste ministre dinara o boluka lukaki ba question ezalaki mo ebele uta kota banda ti place azoko mabia zani pas le roi de la forêt o ayeba yebi azo evre kitoko musique kitoko comme ça kitoko bino mo boyoki ba art capela na ba kunga ministre moi art capela suka poto comme déjà ko chiter télévision zangonga ouais télévision zangonga donc mbote déjà na bato tout batali bisoti donc déjà na pesi wa mbote belé trésor yoyebi ba mbote belé sigozwami bato tout balinga dinara les ministres d'ambiance les polyvalents mboka ya maloba donc des fois na lingi bino trop ba mbote belé na bino tout a commencé par lui-même les planificateurs maboke malbonnage coquerard venanga ya parler grand frère père yazanyos ya gagna tout papa dit beaucoup les grands conciles motema ya ma bébé na kati ya lema mon papa ba mbote belé na kati ya France na lema na peso ba mbote belé Angélité mon Paris 12e ba mbote belé grande sœur propre Dorothée Mafuta na Bordeaux balobia Dorothée Mafuta Bordeaux c'est tout ça indima maramutu kitoko ba mbote belé na yo na pesi ba mbote pa ya Candy tous vont so pa na pesi ba mbote belé pa ya Bobby Sassa l'imperméable de Ngiringoto na kati ya France na kati ya Paris Bobby Sassa l'imperméable de Ngiringoto na pesi ba mbote belé na pesi Mariette ba dégage ngani bâchement autrement dit 5 étoiles yo yebi le big manager yo zara ya ngai déjà na ndenge tout yo zara ka betima tout le monde à la haute tension ba mbote belé chimeni ba zimuni na autrement dit ma bébé na pesi ba mbote belé na pesi mbote belé et pas ya tempête matondo balobi le vent de Paris hein tempête matondo yebi moi liste ça la moi bien tempête matondo le vent de Paris na pesi ba mbote belé Arsène Mavinga donc Arsène Mavinga na pesi ba mbote belé Benitoko la nationalité française donc Benito ko la nationalité française bambote belé na yo plaisir belé na yo maramutu ya nzamba pambola bino ezala bien yo yebi donc batunanga tout dans la monique batuti da bakotiti maman Monique dona monika vitesse à Coca-Cola yo yebi merci kolova tembia merci na kindaki pe na zwa kindeka ezalaka mbote na bino to bolinga dinara kandi tu sais vos maître Seda Ogoshi balobe on ne check pas les maîtres car le kimono n'a pas de poche Seda Ogoshi na Paris na peso bambote belé kitoko to na bino tout ndega ezala quoi focho mo basman balobi bas meilleur éviter babo ke ngana mbangu te botel mana bongo to coachera ndezala mbote na bato tu bolinga ngai kitoko kwa dinara yo ministre d'ambiance za pona bino. OK, merci beaucoup. Merci Dinara ministre pour la disponibilité à temps. Merci vidéos internautes. Merci Baïbalela Salim ba news na émission la bino kitoko ya kati ya kumbela mokili pa mon boss trésor balobi mona mokeng engambe vimbovi avimba donc mkina maeli na mon boss trésor je te salue. Merci joyeux anniversaire à Gloire Ibio na boss Sainte Gloire Ibio. Félicitations grande sœur propre babi tozi docteur na kati ya famille moi plaisir il y a trop merci famille Maputa Mobimba merci Baïbalela Salim ba news botka toujours branché na système na kitoko pour Accra tout là c'est nulle part ailleurs ba ambiance kitoko nulle part ailleurs pour na kosuki ça pour comme vraiment na suka juste vieux zangonga kandi neto loba dadi luba qui est bon tonton barobi ndé 5 étoiles pesa makambozo makambo pas dadi un non pe manakimia parce que vieux moi sur la tokos 10 étoiles na baxé c'est comme ils disent tonton dadi luba qui je te salue dinara moi art capela pour na kabwana
nalingaki wanga napesa bolingo melove tunenga ledo sentima yango ekomi kobima bajalu nanga batoni elenge ya bolingo ezalaka ne sentima balove soki bapimi yo bolingo koki nde kokake Christian Lukoki les incomparables de Dieu dinara emele wa baro ikishi ngai na leli bolingo na totelaki tole suki yanke de poisson bakoma koseka ngai na batoke bazalaka komona biso olingo na ngai etrengali noye nango sheri na ngai s'il te plaît lovinga na ndenge ya basantu tokoma paradiso oh mama ye oh Christian Lukoki ye oh badega shengene ye ma Monique Dona Monica oh François Lamaya Igete Dimoke ye Didier Kibala bala oh Michel Matondo ye oh mwasi soki auti koboma libala sika kamarada libosa zaka mwasi elongi mabe akotambwisa epai ya mibali ngai nalela o nga natuna ye Ok, merci beaucoup. Au revoir, Fidos Internet. Bologe nalela Trésor Mancour Kumbela mokili ei Kumbela mokili Trésor Mancour Kumbela mokili talaka yo mukumbi Kumbela donc la terre est à toi Kumbela yango balobi to s'abonner biso tout na chaîne Kumbela mokili tala bango bajaloué bazobanga banga Mancour wetu alobaka te Trésor Mancour wetu Kumbela mokili Zamba malamu Islatan Boloke identité